C'est-à-dire, soko sali pacte na pasteur ako bimelo na butu na ndaku tout. Abando e bape makamoto na ndaku na. Soko sali pacte te. Soko za muto agissaka dans les surnaturels, aza muto se déplaçaka dans l'esprit. Ça veut dire abimaka na molimo. Mais si ko problème ezali, normalement ne ba tu vas esprit na moko abimaka na molimo, soko na molimo wala ko. Soko abimaka na molimo. Donc, yo ministre comme ça ngolo ko maneti normal que azo na molimo na ndenya zapo. Bazolo bake ndenge bazopesa ba version likambo yango ngai ndenge na moneli likambo yango ndenge ezali babi soka zobima na molimo mpona kosala makambo ezali biblique parce que babi kobima na molimo il faut la contrôler na makambo ya bible soka babi kobima en dehors ya bible akobi siko kokoma na domaine ya sorcellerie spirituelle ne bazosisango babi soka zobima déjà soki muto azokobima na molimo aye atraite likambo moko epa na yo et comme la puissance moko satanique. A quoi on dit madame Molimo pour magamonio surtout au Jésus-Christ avec opéré à moi et ça dit pour tout le monde au coup d'un aïe dans là au Seigneur du Cambo pour sur place à ça il y a et tout le monde a dit yo on a prié pour la yo. Ouais. C'est quoi c'est quoi va traiter entre guillemets pour comment magambo wana par rapport il y a n'importe Jésus-Christ avec opéré. Oui. Moni ne tinga siko zo luka siko maka benediction na yo nga na ye na timi na ndako na nga na molimo na ye epa na yo ndenge loko zo baki na minute to ko solo la boye na doana bazo yo ka biso nde to ko solo la mais pas na biso ba o mona biso te pa bazo mona biso te na nenga na bandaki démarche na nenga na bengo na téléphone bazo yo ka biso biso ba o mona biso te po biso to na milimo na bino te. Mais bazo mona yo moto na bango ozo sona na bato moko kuye ko baza clean. Bakomona muto bango balandaka. Bakomona muto bango balandaka. Makamuni so bando sala bango bazo landisango. Azalo kola muto aza sionné. Bakomona muto bango balandaka. Plus yo so bando kende bango bazo landina bandako na nyosi azoke. Ni ko sa ya ngo tuzo na oza molimo nzako. Siko eloko ngana zoloba, eloko ngana ezopesa nga mawa, na lobiteke na confirmer que za molimo nzako. Eloko ezopesa nga mawa ezali ke basala nzambe mususu bango babimaka na bango te. Bango bazosambela pona ngambe bango bazaka musika. Siko patu wana ngana ke dans l'église bazolandanga na bimi église bazolandanga, place no sekenda bazolandanga. Ozomona? Donc ça veut dire bango bakosa ba prière saka na musika, mais bazokoma sur place sika yo zalité. Ya on a bio faut se déplacer. Ouais. Yonde faut se déplacer. Yende faut se déplacer aya Manchester koto. Fona ya kote kuna? Ouais. Ouais. Mais yo yebagi proverbe 30 Salomon oyebagi depuis kala. Mais pourquoi non. Tango yo kofanda déjà na Londres awa na 2008. Biso le gars na TV. On a déjà proverbe déjà ayebana ki déjà batna suba yebagi mais au contact qui était parce que au tagi na aussi que vous travaillez na batenayo. Nazaki sûr que naza anzela bien. Nazaki sûr que bango bazosala pona ko restauringa. Et babande ko sa musala bande ko mona pona ko restauringa. Eloko esala mikanda ko yebiso nige ko sa na suka nige bakomi ko sa. Nga pona ngana bande ko mona ko sa restauration nga. Eke bato musuzu bazo empêcher nga zonga ninga nazalaki. Ozomona. Eloko nde bango kudo basalaki ba dénoncer bato wana te. Ne to komi awa ngala dake pa pasteur moko yinda ke ne ko dénoncer bango na CF. Tanga dénoncer bango na CF. L'air ce ko moi ça va pour la deuxième tour, ya on a zonga na CF na ko dénoncer. Merci à toi. Pour venir na zosna le baté. To ser na biso lo baga message asuka pona mutuana. Message asuka wana so ebisa eka na bina za moi c'est spirituel. Na lingite aya kana nzoto nanga bo mwasi. Na lingite na nga servir nzambe nanga na nenga solo na nenga bien. Na zo délivrance nanga. Donc likambo yake ndenge ya komi ko coopérer na madame Raja. Soka ningi nguya ne sapa madame Raja za yaye mais na lingite ya ayoka na bango na ndenge ke nguya na ngai comme ça ka kuna ngana kina negiza bango te e ba pesa ka yembongo ngana ningi yango te na ko accepter yango te na ko luka ndenge no so fona bima na makambo on parce que na ningi yango te. Na bona eloko mo ozo loba c'est comme si que yo moko ozo bossa la démarche yango. Moi je crois que madame Raja selon histoire c'est yende moto trahir yo. Parce que yende selon yo nguya na yo etikala ki epai ya mwasi
soki madame Raja wana mobali na ye mutu kosala ki pacte mais mobali akufa nguye tikale para mwasi nguye tikala kuna te papa baza na système soki balingi yo o exercer babanda kosala yo zaka lokola bébé babanda ko récupérer yo nguya mais sikoyo ekoma à un moment donné baza sous na droit te neti ye wana sikoyo ayebi basala nzambe bayebi aza sous na droit te eza kolo yo yo lobaki nguya na yo ezaki bosonaki pacte na mobali na ye no oyo mobali alobaki soki nasisi nguya na ngai nyonso na kati na ye natiki ye oyoki alobaki soki nasisi nguya na ngai nyonso na kati na ye natiki ye comme ça zongisaka lokola bebe nazonga na église nde bisi na ye ezalaki bongo bon tosilisa émission pesa message asuka ekanga opesi conseil après tokei tokati na biso message asuka nga nguya na nga nguya na nga porto ya kotelaka porte ya kotelaka ezalaki porte ya pacte et puis basi bayebisi aza na droit kozala na ndako na ngai te mutu sikoyo bande kosala ya bande koloba ndeke na koetufa faire wana kobanga na yo te meme ngai nabangisi na bino bitofuni na kazarema alobi nde na kotufa faire wana ekonginda na yango te eza prophète Olivier Sekina moyena mbongo asengi bango mbongo alobi ke bobanga na bino te eloko moko ekosalama te na koinfluence makambo moko eloko moko ekosalama te Sœur, na ngana ba mo secret moko yo moto koma ba niveau ko yeba ba secret la ministère wana. C'est-à-dire parce que ba zonga ka lokwa ba bébé spirituel moko na kati ya ba église. Ezaka ba to ba travailler maele na bango, ba zonga sa bango lokola bana mike na kati église alors. Ba zonga sa bango bana mike. Ba zonga akayengu ya kwa kola te. Ba fanatique do ata moni pasteur na mabe ako bima na église te. D'accord. C'est quoi ba na été parce que oyebi soko ba zonga nguya wana. Tant que nguya eza difficile na ko détecter parce que tant mususu kwa nguya zo koma na mutu na yote mwana lota bandoto ezo la certaines nzamba zo la par exemple que mutu bozo salo mabe obandola la loka ka neti comme lokazo bazo bozo la la mbuki mais nguya ne ko la kate po nguya no po eza ke nzamba so la kana fo nguya no koma otondi sa me komiti na mutu soko komi na mutu et fungoli ba don spirituel na yo soko soki molimo nzambe lere molimo nzambe zo agir ba don spirituel zo sala obona ka yango nombo na ata mususu ata mutu likambo ko salama nzamba la tissu yango na ndoto mais siko soki bango bazo vida ka yo régulièrement nguya no bando ko na ndoto te siko bando yeba makambo mingi ezo lekana te okoza za peda destiné okoza poza na destiné okoza oza na destiné oza ba prophétiser sur yo ba yebi makambo ke nzamba alobaki akosalela akoutilize boye na boye mozelaka ozelaka nzamba autilize te parce que bango mutu moko avida ka yo régulièrement yo yebi te donc bala sono apongia ba bébé okoma ka lokwa bébé osala eloko moko te. Merci pour le témoignage nayo. Merci mais bon sikoyo soki a continuer soki ou bien papa ekanga sikoyo soki ye ou bien a contredire ou bien a continuer sikoyo nasala ndenge nini zwa numéro ya proverbe apesa numéro na azwango comme ça bozala na contact bino mbale zwa bik na fe numéro na nga eza 0044 zela nazwa 0044 74 240 23 combien 23 933 ouais donc 044 74 240 23 933 yango bon ouais merci mon papa. Ok. Ekanga soko pesa conseil na communauté bato ba monaka basi ba monena bango ba kenda na église bazo salela ba pasteur. Ouais. Non, na lobaki boye soki omoni mwasi akomi intéressé. Ouais. La plupart des cas okomona ngo okomona mwasi akomi ba pasteur ba bengi biso toza na réunion boye. Ba pasteur ba bengi biso tokomi na so. C'est-à-dire soki pasteur wana a dominé déjà mwasi na yo pour bozana ye et si bakomi ko travailler l'intelligence na ye. Par rapport à témoignage de Global. La commune travailler dans l'intelligence naïe, à Bouyouye, Makambo Yanga, Konabino, sans pour autant aller à Bino, mais à Bouyouye, à Boutou, à Fandi, et nous avons dit que Pasteur, nous sommes trop proche de la Pasteur, la Pasteur, la porte à peu de la Katia, c'est-à-dire la porte de sa bambo, parce que même pas sur la ligne à Boutou, sans pour autant aller, Pasteur, ma campagne, Pasteur, ma vie,
wana po baza na connexion ndenge tokala na ogisu po basala bapesi yo maladi balongoli yango soko kimi église bazongiseli yo yango voilà donc babiloko moko ndenge wana ok en tout cas merci pour la biso tosuki wana merci les restes pour cela bino mbale merci ok bye bye bolo bango kaka boyebisi message botindi tika mwana batu a passer délivrance na ye et puis tika okenda sexe na ye aza mwasi na yo te wana message wana topesa nani message ya Olivier Shekina ok azoyokango oyebisi ye soki osalaka yango tika yango ye aza mwasi na yo te eza na molimo eza na bomoto alingi te omsale tobazosala bapriere aza avive malamu merci bye bye bandeko batali bouti kolanda bino moko makambo prove balobaka tango tozopekisa seke toza na barévélation toyebi makambo ndenge ezotambola bino mo boyoki batémoignage ya bato oyo bozokende na baeglise botondi nzoka bapaster wana bandoki bazotravaille na onction na bino bakaba bino na satana bazobebisa bavi na bino en tout cas témoignage ya mwana mwasi oyo epesa bino mayele eedike bino efongola bino miso mpe bokota na mozindo boyeba esika nini bosambelaka mpo nzambe ti lelo azokontinue koloba oyo tomona mwasi na mobali bantior bapumbwaka na butu bamelanaka makila mpe bazofrene bavie ya bato jusqu'au jour où je suis, qui ne me connaît pas, que pour les saisir, pour les rencontres, dans le spirituel, je dois connaître son compte. Et c'est que comme je ne connaissais rien de lui, je continue à prier. Mais un jour, j'étais à Paris. Là, je priais plus pour ça. Je sais qu'il habite à Abidjan. En train de prier. Mon esprit est sorti. Mon esprit est sorti. Au-dessus de la ville de Paris. J'arrive au-dessus d'une salle. J'entends des gens qui je m'arrête. Je regarde en bas. Je vois les gars. Habillé en blanc à la type en train de finir une autre histoire. Je dis, mais c'est lui que je cherche. Je descends dans mon esprit. Des fois, au ciel, on est en train de chanter un cantique, sur la terre, on chante. Moutazo Nimakindoki en public et en pleine église et nani azopanza sango elekaka toujours na Kazarema chaîne à Bandoki. Alors lorsque je descends dans cette salle, les contes qui chantaient c'était Dieu tout-puissant. Mon esprit a commencé à adorer. A commencé à célébrer. Ndoki. Et puis à force de m'approcher de lui, je vois sur son front. Je vois sur son front. Je dis, waouh. Sur son front, je vois un compte. Son compte, en fait. Chiffre 666. Je me rends compte, à part l'initiale, l'œuvre du départ, c'est le même code que le mien. 666. Je dis, c'est pourquoi je le cherchais. C'est un jumeau. Il passe à Bondoki. J'ai participé dans cette règle. Et puis je suis parti. Et l'ongina epena kindoki nendege mo. Avec Mike Jotan a prêché ici un dimanche. Le dimanche qu'il a prêché ici, il m'a présenté, dit j'arrive à Kinshasa avec le prophète. Il me donne le nom, le prophète du prophète. J'ai dit c'est vrai ça. Il dit oui. J'ai dit est-ce que tu peux nous prêcher dimanche? Il dit moi j'arrive dimanche. J'arrive samedi. Je peux prêcher dimanche. Mais lui arrivera le mardi. J'ai dit oh mon Dieu. Mardi je voyage. Où est-ce qu'il fera des réunions? Chez l'évêque général.
Albert Ankenza est notre sorcier. Là, cette fois-là, il y avait beaucoup d'esprits. Les esprits ébellés, les démons. Je commence à adorer. À un moment donné, je suis sorti de mon corps. On m'attache à l'esprit du pauvre. Ndoki. Comme il y avait beaucoup d'esprits. Ndoki bazaki ébellé. Je saisis son esprit. Je lui ai donné des ordres. Non, des ordres. Je lui ai dit ce que je voulais. Et je n'avais pas fini. Je n'étais pas rentré dans mon corps. Il était en train juste de prendre le micro. Il commençait l'adoration. Il s'est retourné vers moi. Il dit, homme de Dieu. Je n'étais pas là, c'était mon corps. Kindoki. Tout le monde qui était là savait que j'étais distant. Finalement, je retourne dans mon corps. Il dit, homme de Dieu. Je vois quelque chose. Dieu prospère à l'image. Si les caméras, si les écrans étaient, pouvaient vous montrer. Il dit, homme de Dieu. En te voyant, il me semble que j'étais déjà vu. Kindoki place où on a missionné. Je ne me rappelle pas où. Mais j'ai déjà été avec toi. Il y en a dans les DVD. Physiquement, on ne s'est jamais vu. Mais l'esprit n'a Kindoki baloka esika. Tous les pasteurs de la ville qui étaient là. Bato nyonso bakendaka na ba réunion ya bato ya lolenge boye bozokende bakisa milimo pe ame na bino si bayiba boluka délivrance. Merci. Que le prophète était né le 3 août. Bazoba babeti maboko bandoki bazoloka bango. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que ces jours-là, la transfiguration, Jésus est sorti de son corps. Yorande azokosa. Il est entré dans la nuit. Yorande akosi bango. Na wana